combattants. L'air toujours le bas. Va signaler tous les étrangers dans le sol congolais. Bah, Lukaka, ta résidence dans la République démocratique du Congo. Combattant, merci. L'air mandé c'est où tu quittes. Na cycle au balobi cycle mati et qui na 8500. Est-ce que baye biso combattant? Cycle mal kiti. 8500. Combattant vanda calme. Politique à Fachi. Toye biso combattant badongolo misu nyonso. Oyo baluka ki ete. Fachi aza la décourager na peuple congolais. Politique wana nyonso kwa ina mai. IDP c'est viva. Viva. Combattant, tolobi tous à la serre. Tous à la serre combattant. Parce que Fachi Beton, na minute au bomoni bino moko. Moko Nzamboka, nena balobi était à plus qu'un pasteur. Bino mo bolandi. Na vecteur public. Oyo Moko Nzamboka pesi pour la République démocratique du Congo. Combattant to Vandakan. Fachi Beton, na minute oyo. Oyo tozobe na badongolo misu nyonso baluka ki liwa ya Fachi. Bakwa kana maite basalini. Merci na bandeko na biso ya diaspora na mobilisation bosalaki. To lakisi ete oyo to bengi le fence de la liberté. Etienne Tshisekedi wa Mulumba kufa te aza vivant. To benga ke immortel na minute oyo to lakisi ete oyo to benga ka face du monde Etienne Tshisekedi wa Mulumba corps na ye nanu. Tolobi d'abord à côté la momie libéra génération par génération. Merci na bande konabiso diaspora. Na ndenge balakisi libanda ya mboka. Na concert ebeta maki balakisi oyo to bengi mobilisation tout azimut. Fachi Beton lobi boye. Tous les Congolais, tous à la serre, pas lutter pour l'esprit tribal. A signaler tous les ambassadeurs. Esprit tribal va lutter. A signaler bande konabiso to benga ya diaspora. Même na France à lobby likambo oyo to bengi esprit tribal batika yango congolais nyonso to sima la main dans la main. Combattant merci kala mingi te to c'est la l'eau ya bandeko oyo basali ba des autres na kati ya France. Ba yebisi biso a partir à lobby ba musu bakitaki na butu. Il te pèse c'est viva. Allez fouler. Combattant lève tozo lobawa. Gilbert Kankonde to yebisi yo kita na boma. Oyo tozo benga na port. Na minute oyo to benga ba investisseur bazo kitana port ya boma bazo linga suko kitate de fisque basali de doublement ya ba port po na biso ya matari bazo kitate ozana ndeko moko akitaki ba Congo okitake ba Congo makambo moni esali biso na passe mais man a signalé combattant nyonso de liste à partir à lelo boza baja aner bo kitati na ba ekala tina ba oyo to benga na ba boîte de nuit bo vérifier. Bobelela na top Congo oyo bokozwa cette fois-ci soit banda kolia mbongo wa Kabila ceux qui envoient na mbongo wa Kabila combattant bisika ozali bosila na ye en désordre et yokani parce que Kabila memela biso société moko te la République démocratique du Congo la société memela biso ka Paris foot na winner il te plaît c'est viva na ba plateau maki ba mama wakali combattant banda na yo calme lève tozo lobawa bande kwa FCC bakwa ine sanga yango bolandaki koko nyangi lelo na top Congo alobi oyo ete akofunda Airtel akoporter plainte akofunda oyo tobengaka Frisel akofunda Vodacom oyo ye mutu atwita kite toyebisi ye koko nyangi oyo matoki te eza yo mutu olobaki botala tolobaka bandeko ya FCC bazalaka bapolitisien te bazalaka bapolitisien te alobi tokovange na liwa ya Delphin Kahim aza na toye komona ete bolingaki koboma peuple congolais na intérêt ya barwandais awa na to biso combattant na Rwanda bakomi kosignale ete bacongolais baza kuna babima mpo ne fiske mpo na liwa ya Delphin Kahim bayebisi bino na Rwanda matanga eza ya kosakana te bacongolais baza kuna babima oyo bazosilika oyo babomi rwandais na sol congolais combattant toyebi bien ye aza rwandais ase retrouve nini na kati oyo tobengaka na armée congolais bisika ozali yebela yango topesi mizanga na bato ya lamuka oyo babanda koloba soi disant oyo tolingi awa na minute oyo bokanga Kabila merci na papa Fachi nenga lobaki toko na pamba soki kaka bakangi masasi ezobeta tosoki mambango kaka Kabila na ndenga desos merci na chef de l'état na audit basali ye combattant bisika ozali
na ndeko nanga chinois lobaka boy soki Fachi atindi ata cantine ata lutu yela yefa Fachi basali audit amemi oyo tobengaka nyonso na ba voyage yango topesi mise en garde nango imulu mulunda oyo alobeli mokonzi mboka asali voyage banda azongisa mbongo mbala moko tomona nanu te ntango Fachi azolakisa na ba voyage nyonso asalaki bambongo nyonso azongisaki na kese ya leta ngo imulunda oza wapi yango nalobi to saisir justice combattant toyebisi bandeko ya FCC babande kosala na intérêt ya individu oyo tobengi Joseph Kabila yango omonaki samedi avant chef de l'état voyager Kabila ye mpo bakutana na chef de l'état alobi na koyamba yo ata moke boyebisa biso liwa Delphin Kayimbi akufi nini balingi bakotela oyo tobengi Gérard Mulumba makambo wana ayebi ye te ayebi ata moke te parce que toyebi moto asuka oyo akendaki komona Delphin Kayimbi eza ndeko oyo tozobenga John Numbi assassin aza sous-général te parce que tomona abunda bitumba wapi John Numbi assassin munene okoloba bien mpo na liwa ya Rossi Mukendi okoloba bien mpo na liwa oyo tobengaka ya Fulbert Chebeya parce que tozokenda bino molomolo tolobaki tokofuine na passé te mais yeba be tokomi kofuine na passé na pesi oyo bandeko oyo bazotambwisa bavideo na réseaux sociaux oyo soi-disant amili apesi biso mbongo ok ndeko kolimbisa biso tozosala mosala tala kombata oyo akufi kore kobima aza mwana bandani akufi kore kobima samedi oyo eza uniforme na ye apresentaki aza na cellule na ngai na nani akufi kaka bapievre oyo ya 4 jours akei ndeko bakotaki babelaki na mwana na ngai nzela moko ye akufi tozosenga lisungi yeyo c'est-à-dire toza na ndeko na biso balonga azozwa quelque chose même bana poto bakobimisa corps samedi soki botindili biso quelque chose en direct mama azali awa tokunda kombata oyo mama yeyo azali awa toza na eloko te me balobi famille elobi aza ya bino ya idps bolakisa exemple yeyo yango tozosenga lisungi mutu nyonso azali awa oza na 1000 francs okanga motema te parce que ezokomela mutu nyonso président leka babanda kopesa quelque chose IDPS viva merci oyo tobengaka na Jean-Marc Kabunda ayebisaka bango mbela babengaka Jean-Marc Kabunda oyo oza élève Jean-Marc Kabunda ayebisaka bango clairement soki bozoyoka te bokoyokola kona bino moko biso na bino bomonaki Ngoïka Sanja azalaki pembeni ya ibale bie pembeni ya ibale te soki bazongisaka ete alingai koyokola kona je be alingai koyokola te tokomi na prophétie oyo tobengi Jean-Marc Kabunda 500 giga apart wana ntango yo ozoyeba te Emery Okunju yalingaki mpe akima bazwi na maluku 4 heures alingaki katisa bango nyonso kaka pembeni ya mai yango bayebisaki bango bowelela basauvetage tant eza déjà jaloux kombata kobanga na yo te na minute oyo losambo na biso makasi mpo na bamagistrat place bozali bosambela mpo na bamagistrat na minute oyo bolandaki déclaration ya bamagistrat clairement bakomi na bamenace ya kosakana te plupart aussi bolandaki na conseil des ministres euti koleka oyo Fachi euti kosasa va voyager conseil des ministres balobi boye lolenge ya kosécuriser tous les bamagistrats ya kati ya mboka na biso même oyo tobengaka Augustin Kabuya apesaki mise en garde parce que bolandaki oyo tobengi magistrat na biso asalaki déclaration alobi boye abande kozwa oyo tobengi bappel même ya Hippolyte Kazembere Kanambe mwana tonton Mutoa le chauffeur ya defao azwi bappel na ye bo batika zoe parce que là tozoloba à part Delphin Kayimbi po tomonaki quand même soki otindi oke pale bake baélimine mpo trace eyebana te mais ma zoe na minute oyo azali awa kombata soki ozoyeba te azosamba il fallait ayebisa biso baarme 10 conteneur bakangaki na Tanganyika ekoti lolenge nini apart wana tozozela jambe oyo babengaka mamanisa so bamanisa jambe amanisa asali 4 jours 4 mois na province na ye anyataka te
baye bamoni aobima bokula côté ya Tanzanie d'ici kozali toyebisi yo bakabalu oyo babanda kopréparer contre chef de l'état toyebisi bango tokobimisa bango nyonso na mpwasa combattant nayebisi yo esange koti mobulu bango na bango moko bakomi koswana yango ozomona lelo tozozela procès oyo tobengaka ya ndeko na biso soi-disant Francis Kalombo ake kofunda ndeko Muzitu parce que ndeko Muzitu muyibi munene ake kofunda ye plus de bandako oyo atongana Kinshasa ngazalaka premier ministre azotuna d'abord bandako ebele asombaki wana mbongo azwaki wapi yango monaki ndeko na biso jekoko asali déclaration ete alobi boye tosengi justice osala musala na yo malamu combattant kobanga te la mene déjà yebisi bango alobi boye nazo rappele bino tangu bozomona IDPS ameki bino kaka muke na démocratie ya muke bokomi yembele ebongo soka boki démocratie nyonso mobimba bino nyonso bokoluka kote ya koke komata kobanga na yo te na minute okomi match ya kwata yango bomoni ndeko oyo tozobenga ndeko oyo moleka bake koluka ye pa jo minongala ake koluka ye parce que Fachi apesi émission fo luka oyo tobengi batu nyonso basoutenir Etienne Tshisekedi wa Mulumba bango nyonso baya basala bloc bake koluka oyo tobengi Albert Moleka azoloba ote nga nazokwa te IDPS azwaka pouvoir Albert Moleka oza muyibi munene tozoluka okutu po ne fisque profiter na lito lita mais ata au trahir biso jamais tokoki kozongisa mabe na mabe te yango tozobenga Fachi le plus qu'un passeur IDPS viva balante mobaki bazoluka yo balante mobaki démon kutu ya démon IDPS viva combattant vanda calme Fachi beto na minute oyo tozoyebisa yo à part mobembo oyo asali na États-Unis d'Amérique bazozela ye na Japon à part na Japon yeba kuna na Canada pe bazozela Russie pe koto ya beleli toyebisi yo papa ndenge azozonga wa papa koya na bachase mine awa mboka batikeli maki Amerique le 20 ye mutu atikali na yango olandaki Peter Pam na déclaration na ye alobi na kokende te Peter Pam azali awa alobi nga na kozonga na mboka na nga ti Joseph Kabila koke na 4 membres na ye UDPS viva bileki bango bisali nini Fachibe yaya ngana sana songo makasi pourquoi parce que prophétie ebele papa Etienne Abandolo ba yango ekokisami papa Etienne Abandolo ba Kabila partira en douceur yangona lelo même kawana ya PPD bazali ko comprendre te yaya ezo comme sabiso soda aza a politique soda aza la politique aza mutu a parti politique te. Comment ça fait-il que Koko Nyanya azolela azoloba bakobanda kosala ba makambo et revanche siko yango na pe biso tozo signaler déjà Gilbert Kankonde bolandela batu wana bien batu ya FCC po maloba wana déjà mibimisi libanda po bobo sanate Shadar ya lobaki que non likambo mabeso ko ile Albert Yuma biso toko déstabiliser mbo maloba na bango ezola kiseke non bango balingi Fachi sikoyo Fachi atalisi bango ke yaza kaka yaya na lobby bongo pourquoi na États-Unis lobby apesi mbo aboyi Fachi azalaki pe intervenant il faut landa maloba Fachi lobby pondenga zawana même ba investisseurs nyo surtout Israël ba juif bango nyo surtout bazali déterminé pona kokita na Congo yoka eloko Fachi ebisi bango po tozalaka na ambassadeur te oyo ya biso na nini na Israël azalaka te po diplomatie wana esekufa alors ko comprendre que mwana mboka ya solo aye azongisi diplomatie na biso na juif yaya Israël bazali kosala musala en partenariat na États-Unis puisque qui dit États-Unis dit Israël si ko Fachi a corrompre déjà États-Unis pour Trump a comment ne kabamba IDPS viva Donald Trump a changé comment Trump kaba IDPS viva ah oui nous sommes en mode puisque bangonde batu bayebisi Fachi ke kobanga te yaya likambu ya liwa oyo ya muto même les États-Unis place baza il faut pas se la paix
Pourquoi? Parce que papa Etienne azalaki déjà au membre ya SIA banda époque ya Mobutu. Abanda qui kopesa déjà renseignement ndenge zali na kati ya armée. Bien avant. Yangono yokila Fatia kendaki na Capitole. IDPS viva. Viva. Batali Fati bakotisi ba place nyonso tout. Place à Souka o bakotisi Fati eza na Capitole. Na Capitole ya bakotisi Fati po bayebisi mama Denise Kenon a makambo zo ke ko sala kuna. Eza kotala yote. Yo zala wana biso tokende. Bapesi ka mwa koka na ye Amélie na ye kuna Fati bakoti na Capitole. Yaya na Capitole Fati akeko kuta kombo ya Papa Etienne. Atuni bango me kombo ya papa aweza kosala nini bayebisi bango keno ndenge eza wana papa no azalaki mutu na biso bandaka sikoyo tolingi yo pe koma membre ya sihi yango no yoki balobi keno Delphin Kaimbe azali suppléant siko oyo titulaire na yaza yaya koka monter ane o bakokufa ebe soki bakufi te bakokanga mandezo puisque place baza bazolenga tango fort kumba tango faible merci yaya tango fort na minute azolenga pour ce pays a pesi kombo na ye parce que ebisi bino akeno il faut que na 4 personnes mais zo kombo na bango la CPI a lancé un mandat d'arrêt contre Joseph Kanambe et ses 4 dignitaires dans son règne. Les noms de ces 4 dignitaires viennent d'être dévoilés selon nos sources sur Top News. Le général John Numbi, le général Amis Sikumba dit Tango Fer, Emmanuel Ramazanisha, Kadarema, Evari Sebo, Ocha Deva, Yaya il faut babima d'ici les 15. Yoka, Oto Bengi procureur général des États-Unis, John Peter, Azawa, non abimité. Peter Pampé, Azawa, non abimité. Oto Bengi commissaire chargé à sécurité na paix na niveau ya Union africaine Azao. IDPS vivre. Yango yoki balobi l'Union africaine et les ISA bazali kotia Kabila pression pour d'ici le 15 avant ba député wana basonga. Bango il faut babima. Yango yoki koka moté Biwa ya tipa wana peut-être utika na ngambu na bango mo. Pourquoi? Parce que Rwandais il dépêche vivant. Un Rwandais a commis pesa liwa pour na kobomba secret. Solo. Ceux qui va s'ambisser peut-être quoi tina ba Paul Kagame. Merci. Il dépêche vivant. Yangwana ndenge zawana. Biso tozui selon information tozui na ba source na biso. Asamba ki de jour. Troisième jour, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui donc à informer même pas na ina ndako. Si ko baye ko comprendre que muto ya yamaki. Haite ceux qui numbi, ceux qui nani yango po balobi cadre moko ya FCC ayaki kotala ye. Donc départ na ye ndé scénario salami. Si ko bango ba komi ko c'est le papa Gérard Mulumba batu makambo. Alors na minute biso pe tozo tia bango attention. Pourquoi Jean-Marc a dit que bango que non, vous agitez pour la mine. Vous allez agiter, yaya, nage déjà c'est bandit. Titanic, yaya, Titanic, sauvetage exact. Sauvetage moyen exact. Pour la minute on a envoyé Sabino, Fatia Zali sous sans pitié. Fatia Zali sans pitié, pourquoi ceux qui ont moni le lengue, Fatia Zali qui déjà dans le candidat vendredi. Yaya, dans la table du conseil des ministres, il fallait qu'on à 12h, mais continue à 15h. Pour comprendre que Fati Banda Kaka Loba que les frontières sont à bloquer et que personne ne sort, bah comment agiter. Toujours dans la carte d'actualité politique, l'INC de Vital Cameroun, d'ailleurs qui s'en occupe, il faut ballon à coalition. Ballon à la biso dans un problème. Biso dans un problème. Il dépêche viva. Il y a un Hollandi, autre bengi Papa Tito. Papa Tito a commis l'agitation. Ali a déposé lettre à démission, tandis que Fatia Beto a dit que Koti Kanan liste il faut Sambapé. Ndenga pe na Sambi. Il dépêche viva. De son tour, Kamere a évité que Bako Kangae. Bon, ceux qui ont moni a commis déjà qu'on précipité qu'on paie sa démission, c'est-à-dire à Yébike, ma camion surtout est en Moutunaï. Pour Otto Bengi David Blatner, mon conjoint est Libanais, Batunion Soana tout, l'air bazo qu'on interviewé Bango,
bazwi makambo wana babwakeli kamera sikoyo na ngambu na biso toza na problème te po Faci Beton ye moko alobi justice eza indépendant sikoyo kamera akoma obanga justice eza ya bango te po kamera ezalaki na justice ya bango oyo akanambe ezalaki wana Faci Beton alobi bolongo atie bato na ye yango nomoni kamera azobanga pourquoi Faci azwi un patron comme lokola David Blatner atie ye na makala ebongo kaka yo kamera oyo outi ozwa mbongo 2 jours IDPS viva akeko cité toujours na kati actualité politique information eza kitoko pourquoi tolandi monsieur Beton tête à tête avec des puissantes communautés juives des ISA avant l'intervention de la conférence de l'AIPAC 2020. Donc c'est la toute première fois Faci Akende pour participer. Balobini 2020 qui s'est ouvert le dimanche. Lundi, il va rencontrer les lots. Le lundi, il va rencontrer avec les hommes d'affaires américains. Et le mardi, face à face avec M. Mike Pompeo. Il dépêche viva. Donc Faci mardi, face à face na Mike Pompeo. Pour il faut y avoir diplomatie ni nezo le kana. Pour Trump, a ABC Faci boye. A ABC que non ngai nazo soutenir yo. Yo kozala JTT. Siko Faci tunangani. Faci siko ateli que non bato yo no surtout ya PPRD, ya FCC. L'air bayaki na bokonzi. Bayaki te po ba aider. Bayaki po ba sala partout les moyens ba bloquer ba bomayer. Comment ça fait-il que des faits quand il y a quelque chose qui apparaît sonore? Ceux qui m'ont consommé à sololi, la téléphone ailleurs, bango bazonangam na bango. Et d'ailleurs, Delphin Kaïm Yazan le numéro 1, on a soutenir ADF. Et puis il est l'un des cofondateurs, il y a ADF. Va constater que Mokonzamboka, après ce qui meeting donc non, pas déstabiliser, pas baby c'est ça surtout il y a ADF. Il y a un bobanda qui koyoka semaine mois écoulé. 300 armes récupérées, 46 armes récupérées, boye récupérées. Ce qu'on a na bango, bah suite des fêtes, bah armes sili. Faci a récupéré bah armes à travers FRDC. Si koyo Delphin Kaimbi, alinga kia kende kozwa l'homme susu et côté la ndenge abunya, IDPS viva. Yango to tuni jamba manisa utiwa 4 mois à monalité na province. Auti koya jeudi. Yaya Singeza Moulaï. Singeza Moulaï, pourquoi? Parce que voir même général Tango Fort place à ça, Azolu Kakuto Miboma. Pour Oyo Akufi, Azali suppléant naï. Yaya, Toban a bisote, Faci Azali de Konabiso. Faci Akosa la Moussala, que peuple congolais a sepé là. Et là, quand ils ont les Azo Sala na cahier de charge à Papa Naï. Jamais à quoi trahir mémoire à Papa Naïe. Pour Papa Naïe à l'Oban à Bissoka clair que Kabila doit partir en douceur. Et les lots, comme preuve, je l'aime. Bah désormais, en haut, ça c'est bêtité. En douceur. Faci a voilà. Faci Siko a Lissousou. Na Kingakat, Babandaki déjà commis. 5 chars de combat et Bimaki déjà pendant la semaine passée. Yamana to ebsayo bongisa déjà transport auto de beta tout na Kingakat IDPS viva on a monopolisé parole te na zone sima le pas présent.